Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu. Et ben besoin pour na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Bande kubalande émission moseka malewa moderne bazana posa bayeba o susu recette nini o mimi na mkola lelo na memeli bino manioko fit eza manioko meto benga o manioko fit po eza ka manioko mtebongwa nezoko ma fit manioko fit oyo eza ka linyoko nasi mtunya sa yebi linyoko eza ka linyoko na zwa ngo na longoli poso nango. Après si ma kolongo la poso na ngonde na tokisi yango mwa mokie ezuka mwa chaleur ya moto mokie na tiango mwa muscade na ngana mwa ndembi na tie muscade na tie mwa ndembi mokie na tie mwa ai na tuti yango na mungwa na tokisi yango mwa manioko o sima ko tokisa yango nde na zui yango na kati yango ekomi lokwa frite. Mais elle est bonne manioko fixe te ko manioko fixe ton okani. Manioko sikoyo osomba kango na wenze. Na somba kango na wenze peza na ngwebele. Yango penza ezanga azanga te na wenze. Elo ebunga mwa mingi za kambala. Mais manioko il ata na période na été mais amona na quand même. Donc yeki para période tetani la ngata na mbula azala kaka. Yeki para te. C'est belé. Et belé, il y a un belé à chocolat. Le quoi, ça commis déjà chocolat à belé. Manioko frites na biso yango nde tozomona awa ici ebeli. Donc terrible fort, elengi fort, talanga ndenge bimi na couleur nango donc terrible. Bande ko balande émission musika malewa moderne bazana posa bayeba.
Manioko frites tomoni awa esi ebeli. Sikoyo opreparaka ko ndenge nini pe bongwana boye? Manioko frites na ngai nasi nazalaki clair na bandele émission na présentaki bino biloko na ngai nyonso ya kosalela ndenge nasaleli yango bolandaki ngai. Nasali yango na huile, nasali yango na manioko, nasali yango na mustard, natie ndembi, natie mungwa, naye kotia ail. Yango nde mtesali ke manioko frites na nga ebima kitoko boye. Eza standard eliamaka siko na nini? Bon, yaliamaka na eka apamba ya. Eza lokola bamindele bango basali biso frites. Biso siko tosali manioko frites. Donc eza kaka prépri. Olia pe na okotia pe mwa mayonnaise pembeni ekoleka nango. Okotia na mayonnaise yo kaka. Okolia pe ya pamba yo kaka. Donc bana classe ba préfère komema ngo mingi na tango ya classe. Bana na biso lokola balingi kolia kaka babiloko moko oyo eza kaka lokola boye ba chips, ba manioko frites. Donc mingi mpe namona so na ndenge okoki koteka ngo ndenge etekamaka mingi bato balia yango kaka bana. Lelo namemeli bino mbala yango. Osalaki onde nini pe koma boye? Eza batokisa ou bien eza kaka mobesu? Bon, mbala oyo etoki pena makasi te. Nasombi mbala na nga na wenze, nalongoli yango poso, nasokoli yango propre, nasokoli bepisi na nga, natia yango kaka ndembi ail na mwa muscade nde natutaki. Sima kotia ndembi ail na muscade wana apres natia yango na moto, natie mwa mai na nga na nzungu, natie mbala etoki mwa mokie ezuka mwa mulunge wana nde nakitisi yango ali nabongisi yango po na bandukani yango. Ndenge eza bo deja okataki yango? Deja nakataki yango na division par 2 eza kaka ça dépend pa moniki ya division par 4 eka mais nga na préféré na division par 2 par 2. Eza mbala sukali? Oyo eza mbala sukali. Mbala sukali eza ya deux sortes ya mbala. Toza na mbala ya poso rouge mais na préféré pena kosala yango na poso rouge te po poso rouge eleka sucre makasi. Nasali yango kaka na poso oyo bomonia. Chauffé? Namoni mafuta ebeli. Esala combien de minutes pe belle? Minutes na onde yebani te. Yo moka o banda kotala kaka. Il pas changer la couleur? Il pas changer la couleur mais yele kwa zambala akokoma pena lokwa wana te po wana eza ba kilo akokani yeko ba frites. Iko kokoma couleur wana te. Tomoni namoni ebani trobela ou bien ezana? Abanzo bela komi na presque na sika. Ya bela ndeka couleur oyo? Ya bela pembe po yemo pinto toneza pembe. Mbala na biso yango esi ebeli oto omona boza mbala sukali donc bakali ngo kitoko makasi vraiment biso yango esi ebeli bande ko balandi bana posa bayeba osala kango ndeni pe koma boye nasomi mbala nga na wenze
nalongoli yango poso nasokoli yango nabongisi yango propre natie na nzungu eza ka formule moko nde nasalaki manioko natokisaki manioko nanga nde kaka bepisi nyonso natiaki na manioko frite yango mpe natokiseli mbala nsima nango nde natie huile na kikalungu nde nakalingi nsima kokalinga yango mpe esali ke ebelaka neti boye na bafeti mpe baliaka na feti bakolia na bango yango nde basalaka bafeti na place ya frite bakotia mpe systeme ya mbala boye ezalaka nango systeme ya mbala mpe eza nango problème te ezalaka nango kutu yango nde biso toyebaka kala nde kaka makambo echange ayo ekoma manioko frite tellement badécouvrir systeme ya manioko frite bafeti mpe ekota mpe systeme ya manioko frite mais mbala mpe eliamaka nyonso wana eza kaka passable. Bon, bateka yango mpe na bacoin ou bien ndeni bateka yango na bacoin toko otamboli obimi na balabala okóma kutu mosika ata quelques mètres kaka awa omona bamama bazokaninga yango. Donc osala mpe système osombi no mbala na yo mpe oye mpe na coin mo ondosala yango ekotekama mpe ekotekama po yango mpenza nde moto ezotekama mikolo oyo soki obimi opusani moke yango yango nde moto esalaka bamama bazomwa mike akosomba ata savon na ntongo eliamaka mpe na nini apa eza biloko mosusu mpe eliamaka nango ekokompagne yango koliama nango eza sa dépend nde ka moto ye moko alingeli mosusu mpe kozwa mayonnaise atie pembeni akolia mosusu mpe alingi akokozwa ata nguba kaka ya nguba bakalinga atie pembeni akolia eza yango passable na nyonso eza passable na nyonso. bandeko balandi émission moseka malewa moderne baza na mposa bayeba recette nini omemeli bango na mokolo lelo. Bon lelo namemeli bango toza na mbala na biso ya langa mbala ya langa oyo yango mpe ekomaka chips lelo nazosala chips ya mbala ya langa nazwi mbala na ngai na katikati yango na osala yango mélange na mwa ndambo ya mungwa naza mpe na huile awa yango mpe esalaka ekoma chips. sikoyo odécouvre yango ndenge nini ke mbala langa basala yango chips? odécouvre yango ndenge nini ke mbala langa mpe basala yango chips? nadécouvre yango kaka na nzela nazalaki kotambola na nzela namonaki mama moko abandaki kosala yango nde natikaki attention nalandeli ebandeli ti suka nazwi mpe mwa mayele wana. Bon oyo eza periode ya mbala langa ou bien ndenge nini? oyo eza periode nango mikolo eza nango ebele na wenze sopani edima mingi nelanga nelanga nde moyen te ebele okolemba yango. sikoyo olingi osala ndenge nini? sikoyo nazotia yango mungwa nasi bozomona bozolanda natie mbala na ngai natia yango mungwa nakobenga yango na chips te mpo ekalingami nanu te nsima kotia yango mungwa nde nazotia huile na ngai na kikalungu échauffé sikoyo namoni mafuta nango échauffé eumelaka mpo ebela ekozwa mwa ntan moke na moto eza kaka sa depa moto so eza makasi oyo balolaka fili te ekoki kozi. sikoyo bandi komi deya pembeni ya kobanda kobela banzobela na ndambo kaka te ekita nango bafe ekauka makasi.
On va changer couleur. Et c'est béni là. Donc ngana bino tomonani na mikolo koya kolo pambola bino na mabota na bino. Maman, bota la agence oyo kolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa, Tinda Misolo na yo, peu importe le montant. Kakana 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui prépare l'émission Monseigneur de Malewa moderne.
The wind clouds break, the shadows start to fade. Oh, I'm on my way. Burning the patience, burning daylight. This is the first day of the rest of my life.